bino moko bomoni lelo tozali lundi le 26 décembre tolobaki na bino que ambassade oyo ekofungwama lisusu te bino moko bomoni botala mbila aza wana mbila kipaka na ye lisusu biso te ezwa polisi eza mpe bapolisier bon bapolisier baza wana bakipaka biso lisusu te biso moko mpe toza wana tolobaki bien ke ambassade oyo ambassadeur akima awa na Paris ambassadeur akima basalarie bazalaka susu te botala kote kuna biso na biso okoyi mpe kotya kuna bato batala bandeko batelemi bakombatant toza na bisika tu biso tu totelemi awa partout tolobaki ambassade ekosala te ki na nouvelle ordre bandeko kaka ndenge toyebisaki bino ke tokomi na état de siège ambassade oyo depuis tokanga yango depuis le 19 décembre 2016 oyo mandat ya Kabila esila bomoni bino moko ke na présence ya bambila toye liboso nango awa lelo le 26 tozali 10 heures totalisa bino te ambassade oyo tikino mokolo Kabila kokende ata 7 novembre 2017 oyo nyonso tu ndeko ayebi kanga sasa passeport document administratif boya na bino lisusu te po ambassade oyo ese komi na maboko na biso lisusu tozwi yango na maboko bandeko nyonso tu oza kosa koperde mbongo na ye te boya na bino te bomoni toza liboso nango lelo tozali le 26 décembre ambassade ezali fermé le 26 décembre epuis bomoni bambila baotiki biso toye ti liboso nango mpona kotalisa peuple congolais bandeko nyonso tu te oyo esi ekoma na maboko na biso peuple yango na kosenga na bandeko nyonso tu chaque jour toyaka awa de 8 heures ti 19 heures toza awa po te toza toujours na état de siège oyo aza na mosala apres mosala tokutana na base na biso ingeta. Alors mes chers frères, vous le savez très bien, l'ambassade est fermée. Là on est le 26 et c'est dommage pour des gens qui ont fait des demandes de papier ainsi de suite. Mais à Kinshasa ça va pas, au Congo ça va pas. Alors vu qu'on pleure nos morts, ça sert à rien de venir là, on va le fermer jusqu'au nouvel ordre. Tout le monde veut le départ de ces présidents-là, Kabila doit partir. Jusqu'à ce que Kabila doit partir, en ce moment l'ambassade va réouvrir ses portes. Nous on sera toujours là, matin, midi, soir, tous les jours. Donc restez chez vous. Voilà. Ok, Ingeta, la lutte continue. Bandeko awa toza na kati ambassade bozali komona bato nyonso bazali awa bozomona bato nyonso bavandi awa oyo eza ambassade na biso toza na kati donc tofungo déjà porte ya libanda toza na kati donc tozotala façon nini tosala po tokota na porte yango oyo twanga bien yango toza na kati ambassade yango oyo na kati ambassade Bobi to kena tuka ngoku nati. Kopanda te kopasa fuso te. Voilà dans ma salle, tu as des quelques choses ma bénédiction. Quand on se doit pas être. Non, joyeux. On a tout le monde a le titre. Banzo kuna. Parce que on va bloquer. Ambassadeur yango wana kasi zonga bien. Wana kamera. Oyo. Ambassadeur. Zozo.
Wifi, c'est une amouche. Wifi. On va faire le foot dans le numéro avant. Wifi. Voilà. Là, on peut revoir. On va faire le foot. Toi, maman, le pouvoir Kango. Et t'as chargé. T'as chargé, il va charger. Il va charger. On va plus prendre tout. Non. No, gouvernement tombé dans la Brésil. Dans la Brésil, gouvernement tombé. T'as des drapeaux au Kita. Botala. Tout ça va pas faire. Botala des drapeaux au Kita. Qu'est-ce que ça l'action? Ce moyen, on a appareil la routine de l'an déjà. La WhatsApp. Ah, la routine de l'an. La routine de l'an. Qui dit ça drapeau en andeko, qui dit ça yango. Soki erosengo kata singa wana di. Gouvernement déjà koya ki kala, Kabila déjà le moyen de pouvoir. Nous sommes toujours dirigés sur l'ambassade de Moussou. Nous avons besoin de passeport. Oluki Okito, Oluki Georges Bampale, Oluki Viedora Santos. Donc, monde comme dans on a biso sigo. Ambassade comme dans on a biso. Ok, l'été, tout là là. Bati na soda bakani en bas bon manité. Bobanga ba policier ke loué ali. To za akati ya mabele na biso. Mon drapeau kiti. Ah on a ça na Brésil, na Brasilia. Côté ambassade de la kiti drapeau. Poto sarana to salama sécurité. To ze belé to yeba misu to tigo quelque part. To ze belé au saranate. Tebisa ki bango makambo ya kusuka awa te. Kabila azana droit ya komondela mutu na Congo te. Tolobi comme yé a boyi ko signer accord qui a reconnu la troisième mandat a komona oya yé a komona ba derrière combattant libanda ambassade ko na maboko na biso to gérer ndako yo biso ndo to gérer yango biso ba congolais abu pia Ingeta, maman matata bana bilenge bomoni ke tosali 10e jour. Alors tu vas au téléma depuis le 17 là le 27 peuple congolais télémi pour le mandat Kabila et puis là le 19 décembre nous devons le voir Kananga a son pouvoir a son autorité dans le monde congolais il y a notre télémi chaque jour dans l'ambassade awa pour évacuer ambassade de Kosalate va congolais partout aux alliés évacuer pour son ambassade va congolais télémi pour le relaxer politique kanambe pour la communauté internationale qui ambassade de Kosalate jusqu'à ce que Kabila revienne maintenant il dit que c'est terminé la carte n'a unité Kabila partira des gros de force qui pleuvent pour neige tu as dit que à revenir dans le biso to lingi ete to être 5 ans to na confiance dans notre peuple dialogue na bino eta pona bino mais biso peuple to yebi que Kabila a reculé par la force ingeta peuple congolais ingeta message oyo to za koyebisa na peuple congolais que biso awa na Paris lelo totali 10 jours 10e jour na biso ezali lelo totelemi awa po te soki na bo bino bandeko toza awa na Paris oyo baza na Belgique oyo bazali partout ke boyebaka mpe ete baambassade na biso eza kosala lisusu te tokanga baambassade eloko moko eza te soki otie tembe oye komona yo moko ke ambassade ezosala te biso totelemi awa po ke mokolo Kabila kolongwa biso mpe totiki baambassade ebandi kosala tanke Kabila aza noka kobaluka na mabele ya Congo biso mpe awa tokotika te toza mobilize awa nayebisi bino bien ke lelo tosali
10e jour na biso lelo banda le 17 décembre toza toujours na libanda toza kobloke bandeko ya Belgique bolanda système na biso na banque bandeko ya Hollande bandeko ya Espagne bandeko partout tala ndenge bakombata bakende na Afrique du Sud kota nde bakombata bakende na Maroc na Afrique bongo biso toza na Europe awa tozela nini totelema tobloke soki Kabila akei wana tokiti tanke aza kaka wana tokende te biso tozaka awa totelemi awa na Paris mobimba donc bamama batata bandeko soki oza na makambo na ambassade oya na yo te mpo ezosala te soki osi tembe oye moko omona okopesa biso raison biso totelemi awa tobloke awa avec raison toye kosala blague te totiki bandako na biso na bana na biso na babesoin na biso totiki mpo toye kotalema a mpo mabele ya Congo toza bacongolais ozomo te mboka eza occupé biso totelema awa bino boza koya kosala badémarche boleka boleka peuple congolais ingeta peuple congolais ingeta lisusu nazoyebisa bino na bacongolais nyonso bozala biso biso na Paris tolali te tofete Noël awa tofete mpe bonane na biso awa tozali déjà 10e jour yango tobangela omo te mboka na biso ti jusqu'à 5 heures ezala libéré nde biso totiki ambassade na biso ndenge eza boye ambassade na biso ici en France eza fermé mokanda moko te eza ebima passeport moko te ezali mpo nyonso eza ya kobeba alors nazoyesa bino na bandeko boza libanda soki bokanisi esili makambo oyo esili ndenge tobandaka yango ndenge mpe tokosukisa yango jusqu'à ce que toza solution mpona kambila kanambe atika mboka na biso akende yango oyo naza kointerpele na bino bajeune congolais oyo boza libanda bolembi mpo bokoyeba nungunungu mosusu nayebisi bino il faut botelema bisika bozali botika te baambasade bisika bozali esala mutu nyonso alamuka atelema chaque ntongo lokola biso toyaka 5 heures du matin mpona kosurveille mutu nini ya kokota na kati ya ambasade mpo tolakisi na mindele ke biso toza ya Congo eza mboka na biso mokolo moko te tokotengaka Congo nde toza boye naza kointerpele bino bandeko na nga bisika bozali botelema mama mona ndeko nazoyesa bino tokende kofete biso nyonso le 31 na baambasade bisika bozali mutu moko te apesa accès baya kozwa passeport nini ekangama nayebisi bino nde naza boye peuple congolais nayebisi bino victoire eza déjà ingeta bozomona bandeko na biso bazauta na kati ya ambassade mpona bazoyesa bango ke bayebi te soki bakozwa mikanda bakozwa mikanda c'est comment une administration qui n'est basée sur rien au départ qui fonctionnait que de façon en tant